Président Olo,
Mucho fait couler. Il y a 35 convicts, 12 là-bas, 23 non. Weke mikono kumbele, Mamarko. Nakuonesha weke mikono kumbele. Afrika wameona tabu, ungechaguliwa kimbangu, ukawakomboe utumwa ya muovu shetani. Bwana Yesu yeye amekwisha kutumika, umebaki wewe kimbangu. Wana wa Afrika wamelia mateso, wende ukawakomboe. Wana wa Afrika wameona tabu, umechaguliwa kimbangu, ukawakomboe utumwa ya muovu shetani. Bwana Yesu yeye amekwisha kutumika, umebaki wewe kimbangu. Wana wa Afrika wamelia mateso, wende ukawakomboe. Nafanyaje mimi kimbangu, kwani wanisikie? Ngozi nyeusi nimevaa, nanyata nisikia. Nafanyaje mimi kimbangu, kwani wanisikie? Ngozi nyeusi nimevaa, nanyata nisikia. Nafanyaje mimi kimbangu, kwani wanisikie? Ngozi nyeusi nimevaa, nanyata nisikia. Bwana Yesu alikuwa dunia, watu wengi hawakumtambue. Walimsahau yeye Bwana Yesu, kwamba yeye si Mwokozi. Nani atanisikia? Nani atanisikia? Nani atanisikia? Nani atanisikia? Nani atanisikia? Mimi masoni, nani atanisikia? Nani
Kiongozi nyeusi, nani atanisikia? Nani atanisikia? Alobi bazali ba champion. 4 minutes maman déjà détenu. Vous savez la présence de Papa Richard Bissika. Africa, Africa. Azalina kosana yo Africa, 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 Odaya elaka Africa, Africa, Zagazambe, Bena Congo, Africa. Azalina kosana yo Kanisa kanisa bole na yotoma Kanisa kanisa ya taro ya Azalina kosana yo Afrika Afrika kumisa kanzambe na yotata kimbangu Afrika Africa,
Magnifique. Félicitations. Nous allons passer dans la bonne dirigeant dans sa propre vie, attention, 22h, pardon, 0h pour Tati. Et de la collective, et nous profitons, nous avons la présence du président général, Papa Alexis Fantas. Votre président. Tout à fait. Nous sommes honorés de ça. Le travail n'était pas fait. Alors, vous êtes découragés. Donc, restez là. Voilà, ça c'est un convaincu. Robert de la collective, on a la maman de la case. Koleki Matadi bisonyanso kokutana na ndako ya Matendiko bazali kotonga na ndako ya Ngonga. Koleki Matadi kokutana ndako ya Matendiko na ndako ya Ngonga. Koleki effectif. Il y a 60 choristes, 15 papas, 45 mamans. Les dirigeants, il y a les Zali, papa, Polo, Veka. Les Libiso, les Zali, Zala Nassima, il y a Zambe, Nayo. Papa dirigeant, à vous. Papa dirigeant, prenons lancé déjà. Manadio sur Matadi, faut qu'il y ait de la répétition. Mwana
lobiko emwana susulamba kumanye wendo kubanzele ngondisamba na mulimo wendo loba susulamba kumanye wendo kubanzele kimba kunzela ya lobiko tokomina suka sayakeba sopi bisemona yekwete tokunazela 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 tokomina suka mwana tokomina suka mwana suka sayakeba mwana tokomina suka mwana tokomina suka mwana sayakeba mwana tokomina suka mwana tokomina suka mwana tokomina suka sayakeba tokomina suka mwana tokomina suka mwana tokomina suka sayakeba tokomina suka mwana tokomina suka mwana sayakeba mwana tokomina suka mwana tokomina suka mwana sayakeba mwana tokomina suka mwana tokomina suka mwana sayakeba mwana tokomina suka sayakeba sopi bisemona yekwete tokunazela 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 sayakeba sopi bisemona yekwete tokunazela Sarah
qui Brazzaville. Nous saluons la présence de papa, président national de RDC. Brazzaville, nous saluons bonsoir temps, Brazzaville, Brazzaville, Maboko. Voilà Brazzaville. Betela maman Maboko, wana bazali kosala entrée na bango. Baza 120 choristes. 120 choristes. Donc, makambo zala. Betela Brazzaville, Maboko, public, les loups, vous allez en noter. Betela Brazzaville, Maboko, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, on a besoin de la présence du papa président national. Il y a RDC, papa Philippe Lambier. Chomé, papa Brazzaville, 120 choristes de Brazzaville. 20 papa, la 100 maman. Maman, Bazali na kati na bango bazali na président national ya Congo Brazzaville. Asawa. Maman, j'ai bien Brazzaville, à vous les plateaux. Prenons Mangu, Kadiandi utukebele mulungweki, Kadiwa usilu nyani milungane, Haleluya. Matondo twizi futula kwa tata Kimangu, Kadiandi utukebele mulungweki, Kadiwa usilu nyani milungane, Haleluya.
kimbangu kati yandi utukebele mulungweki kati wa usilu myati milungane. Aleluya. Matondo twizivutula kwa tata kimbangu kati yandi utukebele mulungweki kati wa usilu myati milungane. Aleluya.
Tolanda. Question numéro 14. Nkamba. Yoka ndongo zolo yaka wat. Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, est le siège international et la ville sainte du kimbanguisme. Comment s'appelait Kamba avant 1921? Vous comprenez nos questions? Donc, avant 1921, quand le président Congo Nango, il y a votre Tunio, avant 1921, quand le président Congo Madame Mbona. Et de la Yamaboko Makasi, Madame Mbona. Voilà. Sitoyo, on a vélo. Voilà, yaka nango. Et pas un président.
1 minute.
busha, Onzambi wane busha, oh 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 aga. Oh oh, Onzambi wane busha, Onzambi wane busha, oh 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 aga. Juma wela iwe oh na isanga nawe, Juma wela iwe oh na isanga nawe. A toujours eu des bons bassistes. Ça, je le sais.
Bote papa bandeko bazali kolanda bangi bayeba kombo na ona ni pe ozali na kati ya Koreki Mbantangu. Nazali Papa Landu, nazali dirigeant ya Koreki Mbantangu. Esengo na ngai ezali ke toye kosepelisa Papa Simon na kati ya Mbanza tosali musala ndenge ye azo kosengela esengo yango wana. Message na pesi na bandeko nyonso tosala effort ndenge Papa Simon azo senga ete tozongisa Koreki ndenge ezalaka to landa to kendeke male po to koma mati place Papa azana posa to koma vraiment. Merci. Question numéro 11. Prix Nango et Zalim Bongo. L'argent. Ok? Vous avez la chance, hein, Namoni. Question numéro 11. Tolanda. Comment s'appelle la même question dans la malade. Totika Makelele Tolanda question. Comment s'appelle la femme du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani? Donnez son nom complet. Kombo nae Mobimba. Nom, poste nom, prénom. Ok? Siko Yoka, te proposer 3 noms. Kongo Liboso. Il y a moi aussi, il y a Mokonzi Abou. Il y a Papa, oui. Maman
Yadi Marisha. Là, vous influencez. Directement, on a changé de question. Bon, comme moi, Liboso te fait si Maman Yadi Marie-Jean. Maman Sidonie Lumweni. Yamisatu Maman Lumweni Yo. Yadi Sidonie. Na kombo misatu wana. Kombo ya mwasi ya mokonzi ya buli. Kombo ni Mama Lumwini Dio Yandi Sidoni. Betela ye maboko. Voilà. Kombo na ye Mama Lumwini Dio Yandi Sidoni. Voilà. Kombo ya mwasi ya mokonzi ya buli. Yangwana. Papa bambelo bangwana. Keba kozosa. Est-ce que bon délire? Au sommet de nos loyers. Bon, il y a qu'un angle aussi. Il y a qu'un anda. Voilà, faut continuer dans ce concours. Le plateau, j'ai concours, ils ont continué. J'ai concours, Moutumoka Bimakoto, Binoka ko critiquer. Bangoana. Koreki Kamba, à vous. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment on a? Comment on a la maman Mabina Marie-Claire? Maman Mabina Marie-Claire. Merci. Maman, ma question est en pour Namoko. Maman a su question numéro 13. Yaye Pezali Kaka, Mbongo, l'argent. Question numéro 13. On va autricher. Voilà. Question numéro 13. Papa Diangenda Kuntima, troisième fils de papa Simon Kimbang, est né le 22 mars 1918. Donnez le lieu et la date de sa mort. Il est né en Kama. Attention, la bandeli question là. Papa Diangenda Kuntima, troisième fils de papa Simon Kimbangu, à Botama le 22 mars 1918, n'est-ce pas? Sikoyo batuni yo, pesa date mokolo oya kufaki na place. Otomboka. Oui. Akufaka le 8 juillet 1992. Olobi? Akufaka le 8 juillet 1992. Namboka nini? La Genève. Oui. Mais pesa namboka yango? Oui, ok bien. Non, non.
Attention, asa zwaki na ye. Asa pesi na ye bien, mais nazo lingana yo kambo kande. Asa zwaki na ye. La Suisse. Voilà! La Suisse! Maman Azui. Alors, 3 enveloppes ezali wana. 3 enveloppes. Bonne enveloppe. Yara n'aura pas papa présent. Papa présent. Korekin Kamba Mata, Korekin Kamba Mata, s'il vous plaît. Où est l'attente? Est-ce que Bazo... 10 000 francs! Oui, c'est bon. Voilà. Totikali. Kamba Kota, bonjour l'expert s'il vous plaît. Korekin Kamba s'il vous plaît. Korekin Kamba s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Korekin attend, Korekin attend. Korekin président des inspecteurs nationaux, collège de la RDC, révérend Anissé Keita. Saluez la présence. Il y a révérend maître. Révérend Gonzali fait la présence. Pasteur. La 30 papa fait 160 maman. Maestro Yadelo ezali maman Judith. Nzembo ya liboso babongisi ezali Enzambe Enzambiame. Maman dirigeante
Kongo
Bongo
Bokoki. totalaka na Kinlongo na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu yawe nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangali tozongisilo matondi mingi na ndengo bateli biso banda tongo kino na eleko ya 0 heure mokolo mokabwani sasa hivi tokokota mokolo ya samedi ya le 19 juillet 2025 yo nzambe obenga kibiso na mboka na yo ya bule nkamba iluselemi ya sika
po ete toya kokumisa yo, tosanzola yo, toya kotonga Yelusalemi. Opesa biso malakoma yo masantu, mai mazali bomoi pona biso bana na yo ya koreki, pe retraite spirituelle. Solo Nzambe to tondi botondi mingi, na maima so salili biso, to landima so te biso, pe ozali ko continue kote ya biso. Tike to vandi sango na kati na mitema na biso, to salela yango po ete to bikisama na mokolo masuka. Na tango oyo papa, to mitiki na maboko na yo, po ete yo moko batela biso, na bangonge etikali kino na tongo ya lelo. Milulu na biso ezali kokoba, batela biso na séjour na biso mobimba, na mboka nkamba Yelusalemi. Makama mazalate, oyo nyonso mulini satana longola kati na biso. Toye epai na yo kozwa mapamboli. Nzambe na biso pesa biso yango ekozonga na biso na bamboka na biso. Zala Nzambe na biso lelo pe lobiko na lobiko, okombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Merci. Bouta. Matani, ça va déjà, ça va Boye, ça va. Comité d'interdispensation, personne 27. C'est bon? À toi, Seigneur.
Kayuki makolo bebe kayuki iya 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 Makina ya banane Abasi Mozambe Mambola Biso Biso Toye Opete ya Bamba Pona Kutumwa Ningo Makina ya banane Allez Bidoze 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 Oyo Bote papa bandeko baza kolanda o balingi bayeba kombo na nani kozana na kati ya kolo. Kombo nanga papa Papi Ndombe nazali dirigeant provincial ya Koreki na Congo Central. Esongo na ezali na mokolo mole. Esongo eza makasi parce que ezali mokolo na biso ya le 17 toyaka pona koyako kumisa journée na biso ya retraite. Yango nde toye banda toyaki le 16 ti lelo tozali ko continuer milulu na biso. Message ni kopesa na bayemba to baza kolanda. Na bao nyonso baolanda biso na kokai koyebisa bango to kangama na papa Simo Kimbangu yende molimo santu yeka kande tokokumisa na ekeke oyo tozana ngo ya suka tozana nzambe mosusu te kaka ye. Toyaka ndeko na ye. Toyaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la Koreki mère, la grande chorale de tous les temps.
marche en arrière. C'est un spectacle. C'est ça. La chef le Kambanza a eu combien d'enfants? Et citez-le par ordre de naissance. Très facile. Ah, dis, on va pas te laisser. Vas-y, ça. Papa.
Binote, Kunate. Bobidum Balé, Moko Balé. Ah oui. Vous pouvez voter. Ok, maman. Oyebi, président général Nabiso. Oyebi, hein? Baluka Nantana Nasima. Azali. Azali. Toké Naksamaï. Pardon? Pardon? Comment on Pardon? Vous avez bien fait. Papa Alex. Alexina. Bon. Je te l'accorde. Félicitations. Fais ça par présent en formulation que ça n'a pas été citez tous les noms. Citez tous les noms. Comme papa président, papa Alexis, Fouatou, Zueto, voilà. 20 000 francs. Félicitations. Denis,
Good.
Merci la grande chorale de la direction générale de commune à Souka. Tolokana pardon. Tolokana. Pardon. D'abord, on a remercié le temps général, président de la commission, la possibilité d'organiser soirée musicale pour nous pendant 3 jours. Et les récents incidents de Kumisi Papa Simon Kiaka. Et là, quand on a presse, nous avons accompagné Miso, nous avons accompagné Bino, c'est tout ce qui est la vie. Tout le monde, bon, c'est la vie. Bana moko mike bazali awa soka tosilisi bazotokola biloko tozosenga ndenge kaka tobondeli esili bapapa ya alito kotika biloko misato na baoyo okekotana na tribune kweza na bana moko baza mbangu wana lataki moko lobi na kobaki voilà tosisi wana na somo ya tata mwana mpe tata molimo sangi amen tosengi na bala président asibasili Koleki oye! Koleki oye! Koleki oye! Papa Simon Kibango Tangani 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 Mangalela Wazola Wanizola Pakaiba Yani Kaka na kumbe Tomakosi lokumu na yeme ikalimu limu santo Papa Simon Kibango Tangani na ndenge apesi biso makasi ya kosangana na esika oyo baremerciement mosusu etei na biso banso bayembi tofelicite kaka koleki na ya te kasi biso banso oyo toleki na esika oyo esengo na biso ezali ete bakorale emati mpenza
mais baye bakotala na nzembo tosala effort ya kotosa recommandation ya tata mokonzi ya bulu alobaki na biso ete koleki esengeli tozoza na kani ya kala tokokoyeba likolo apesi biso devoir alobi na biso baye oyo tokokoka te toluka bakasete ya kala tosinspire soki okoka koyemba na gamu wana te yo luka kasete ya kala banda koyekola. Donc wana ezali mokumba ya service de chant na bantité nyonso tosala effort po ete totosa liloba na Yawe aza moyembi ya liboso na kati ya koreki, musicien ya liboso na kati ya faki, flûtiste ya liboso na kati ya fliki. Toyokaki le 17 mars tozalaki papa lobi na fliki ba dièse eleki. Donc amoni ke ezala ngo normal esengeli ezala kasi eleki mingi. Donc likambo wana bandeko ya service de chant totala yango malamu pour que tangu tokosangana moi ba incohérence ezala te, uniformité ezala. Donc tangu mususu ba mususu toyebaki te likambo to bandai déjà kolobela yango eza devoir ya biso banso bisika tokokende. Ba dirigeant mususu wana remarque nazo sala na ba dirigeant tolingaka ba observation te, dirigeant lingaka remarque te, dirigeant akoma likolo ya responsable ozana yo responsable zo kamba moral yo zotala makambo ya nzembo. Maintenant basali yo ba observation esengeli pe oyoka pe osalela epa ya tata mokonzi entité. Donc wana observation tosali na kati na koreki. Donc tata mokonzi oyo aponami oyo tobengi responsable aza likolo ya dirigeant. Likambo nyonso dirigeant kosala esengeli atuna mokonzi na ye. Mais pas na biso na koreki omona moto akanisi na ndenge na ye alobi na service de chant basali mokonzi ayebi likambo te wana ezali malamu te. Oh, pas de commentaires. Je crois que si kawana ba séance y a travail au salema ba séminaire y a renforcement des capacités pour être toyeba ndenge nini esengeli totambola na zwinda kisa ya dirigeant moko na Kinshasa na kotanga kombo te asali likambo ya malamu te président suspendre ye alobi ozana droit ya suspendre ngate ngana zo dépendre de la direction générale donc alingi président général a suspendre ye pona nini parce que maman lisi asangisaka pe ba dirigeant. Maman lisi azosangisa pe ba dirigeant kosala ba réunion yazo kanisa soki asali mbeba direction générale mutako suspendre ye. Donc dirigeant azali likolo ya responsable ya entité wana te esengeli toyebaka yango malamu. Bon mosusu eza koloba awa te tokobongisa na ndenge na biso na ba réunion na biso po ete kimia ezala na kati na koreki oye tolobaka soki service de chant ebongi na koreki pe ebongi nango pamba te koyemba ezali kobondela ya mibale. Papa alobaki na biso banzembo na biso akoyokaka yango mbala moko, mabondeli mpe akoyokaka yango mbala moko. Elakisi ete soki baye basimbi nzembo
bazali na bonzambe, bazali na boyokani, bazali batetu te, bamisalelaka na lolenge na bango te, koreki ebongi nango. Koreki ebongaka na nzembo, me bebelaka mpe na nzembo. Voilà, babondeli tolobelaki yango na temple, wana eza likambo ya liboso oyo biso esengeli totosa.